Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et là, moi, je suis en train de faire ma licoloté. Et faites ma grande kaka. C'est une analyse qu'elle lui a fait, Jani, c'est normalité. C'est normalité. Il y a Jani. Et là, on est dans monaki. Il y a bon moment parce qu'on a la moi c'est ce que le bosso na yé, à cause ça la monte. Mais oui, parce qu'on a la moi c'est ce que le bosso na yé, à cause ça la monte. Mais oui. À cause si pourtant on était allé. Basi, bazaka bandoki. Pourquoi bandoki? Qui ndoki n'aime ça pour mboiter. Oh ça la mutu mabe. Nzamba ozong solo bola muté. Nzamba ozong solo bola muté. Tant que mutu a fait no PC ba choc. Obi que mawa ba choc ebeli. Ah bon? Nalo ba mabete pour na FI. Mais mawa ba choc ebeli. J'espère que bono comme ba mawa ba za la non. Na ebi ya FI oh ya faité. Tout le monde tout so na ma pour ba chena lo bibo. Kota mibali. Azo kota mibali en plus bato kaka o banolela auto mona YouTube azolela ngana bengi ba to soye na bango na so na liti 4 heures na soye na bango ba bi 7e to kunda Jani bongo to lo ba vérité ba ngabi te c'est le moment lo ba vérité soit disant moi ça Jani aza moi simabe yo ko benga na jamais ba ndeko ba collègue mobile non parce que yo posa collègue na bango o ko benga na ba collègue no te na kata na ko ba libanda ba no lela ba no sa ba no lela Jani libanda mais la vidéo ça li sembla botika ngana lela mobile na ngai nani la faille mais boye bakati live boye obengani batu ba bima et ça la raté abengani ba comédie di banda oui na solo ni ba ngona so na so oza vrai asala ki shot boy na ale no ba o na lo to boy na ngaba live boti kama la lela ya faille akufi na misu na boti kama la lela na ngala kimi boti kama la bengi na ngala video mutame ngala réseaux sociaux. Au point c'est sur Franco Bonacé. Franco Akwei. Tu as moni que on ko ya Jani te. Au pesi biso Jani na biso, mawa le makine ya Jani na yite. Ya Jani na ta fingiye, mawa ti ko le Jani te. Mutu akufi do ngane na bomba ba voice ba bakufara. Des to lo bibo motie ben. Nous avons mis na commentaire, on va commenter. Ba commenter ya Suzy winga na voice ya Suzy. Ya Suzy parce que azalaki moninga oyanga na ba voice na ye mais ya Jani na ba voice na te wa patikeli nga voice na voice ya mutu te nazaka na appel oyo na salaki oyo ayambi ngai te donc yango wana parce que au sali 16 ans na pote na 16 ans moi ça on soit disant olingaki makasi atikolo ko pesa ta mukanda te ko kata na boye ndenge papier za boye ta mukanda mo ko kata na boye ba pesa yo te donc yo mto koma kino mona misala esclave ko sokola nini awo na kisasa mawati ya ko sokola so bilamba te atia ko sali so ko lambisa oto ko miso ba saki te mawazo ke bena mobali na ye apesa ki o valeur na respect ne so apesa mobali yemo ko so mona ke mao ero mao to le sili ba moko papa ko so e ba kei respect oyo ba ba no pesa e metala sikoyo au côté na sama belle te ko découvrir ma vérité moi si o zakine na ndako Jani mutazo bala bazana maona ko moko me Jani ke bala. Mais c'est ça qu'on laisse à Sylvie, notre copine aussi. Parce que Jani a bala qui est, oui, et c'est la vraie histoire. Au talara au tigi moi c'est ndako. Mais moi c'est pas bengi yo, non moi c'est non, c'est ça tournage. Ah, tika. Mawa motema. Mitema kwa biso wa o. Oh. Ah, motema mawa ici mawa ya tournage. Mais faut éliminer internet. Mais éliminer internet. Banaki bana mokili mopimba. Yo moto lukaka place ya kopema pozwa repono kitoko. Tala place ya kopema. Yango yo. Chez Vicky Lodge appartement. Awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka. Nyoso okokutango awa bazali na ba appartement. O ezali na 3 chambres salon cuisine, douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine, service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya 2 fois te e bongo côté ya ba salon VIP e biso e pe sala manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza o vandi lokola na pôle nord po malili ya kosangana te côté ya mai la pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te et bongo côté à courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant kei pan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba oko sentir ngo kutu te okanisa suki bongo ta awa
chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko. Adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili. Topé okoiko benga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement Nyos. Merci mesdames et messieurs fidèles internautes ya Congo d'ici ba télévision, une chaîne d'actualité, une chaîne oyo tout le baratou pour ce que les gens disent tout à travers notre émission Mozindo de Sarah na mode matanga. Mesdames et messieurs fidèles internautes, comprenez que Tono Yamara pas comédien pour na to solana bango surtout ba on va passer un bon moment vraiment na président na biso Tika biso vieux Gianni Faye au vraiment le président une fois mais c'est condoléances à toute la famille artistique au théâtre et puis sa famille biologique doit payer puis ça passe comme on a maman dans le là comme on déco et ça là vraiment parce que ça mon gars ba comédienne comme un septième bagarre au doit puis pour solana vraiment comme belé parce que ba passer na vraiment ba belé na kata Kinshasa ah surtout na ba sera ba CD au puis vraiment et ba Johnson et ça là vraiment plaisir à tout pour solana. Merci na Jonathan derrière la caméra, pourquoi pas merci et bon séjour à toi pour Cafis, grand petit pour Cafis, babi zango mezana pour Cafis, ozana maman na biso Jackie de Colonne Lilo Lilos, Souza Bautani Balé au Peminao. Merci à Amélie Massoudi, Ramsa depuis États-Unis, pourquoi pas, grâce à Saoula, Bambo Tebele, Skozali. Merci à Yopé Rachel Noma depuis Paris, Bambo Tebele. Ce que je vais dire, même langage, vraiment, à côté de l'angaï, invité l'angaï, 7e bagarre, bonjour et mes condoléances. Bonjour, merci beaucoup, Diego Emini. Comment vous avez géré le moment? Oui, ce qu'on a le bien géré bien, donc c'est qu'il y a aussi. Donc, Nazara Likolo peut 4 cas na émotion. Donc, condimenter pour croire que un jour tu crois que vous en Gianni. Donc, émotion na vendinga oh. Lui ils ont la rapide ça quoi. Donc, tu as perdre pendant bazo kindi. Donc, na comment vendre ngamoko, na comment ça l'examen de conscience. Na comment le banga oh. Donc, un jour, tu as fait boy, c'est un bagarre à Koufi. Donc, on a pensé à l'angoté. Très bien. On a pensé à l'angoté, mais par exemple, il y a Gianni. Habilité, du qui se soupçon en été, mais toujours à Guénon, à Bella Rato, Bosso, à Comagine bien. Mais tu as un angoté, tu as il y a Gianni Azobela, tout ça, du coup, Caraboye. Toutes ces informations que non. Au père son âme. Père son âme nan faille. Passe dans mon thème. Passe dans mon thème. Comment ça qui nouvelle va bien kio ou soit réseaux sociaux ton dernier septième bagarre. Merci beaucoup Diego pour la parole. Ba benga ki ngaité ezaki na avenue du stade et pas ya petite sœur na ngai Rose Kuna. To vanda kine wana tema kina banoko bono sa mwa kamunga na ye. Na ebisi ngabino na vani na nga na ngambo boye. On a un terrasse, moi, ils allaient qui ngabi, na ce matin sucré na melara, comme ça aussi ça n'a pas de temps bon ganaya. Ok. Sur la terrasse on a vendu na vin du stade. Oh baba ne couloir à vin du stade na coin on a gaba quitte moi jaune na ma. Ah. Na moi que ba tonto mo ba otalangai. Bon, na solo ma kanti ma bête na bige na artiste c'est normal. Ngabi na ça motenga mo na mo ngabi oh ba le bige moi soyo na bar. Yé mta bon wana comme milo bilanga mona hata motema na ngai ngabi tabu so kansela ngama be nzam fagina fa na kuna na ndako ngamona milo beli no ka mo balobi akufi solo Gianni Faye jo wana banoko oh na mo ba beta masolo pona ngana yoka na s'intéresser na bango kati na moni moninga na bia solo ko ba benga ba confirmer ngana yebite bango ba comprendre ce que non na yebite na yeba kité et après na ko mona Yves Pan na mo journaliste na ko mona Yves ya chroniqueur na moni a pepinga ko na mutuka au parquet na yebite banoke no wapi na pepe ka na musika zo na bano parquet aya vers ngai ba to solo ba pepenga ka mo poto solo la très bien. Donc on est peut-être en zone kita, à moins qu'on dans zone normale, il y a pas ratirer non, on a payé na yebi. Né na bi oh, même ba continuer lo boy nengeni. Na bi non na benga. Né na bi ana ba no benga na nous zena. Na bengi zena isona o yambate. Zena la guerrière, ou ya en France. Na ba ni ko benga ya Apo Firenze.
tala bandi ko benga ya po e sonné ao yambati o espèce linganga mon habité oh ngamo na numéro na ina benga ka numéro ni mbala moko na yeba si c'est vrai ou faux ba numéro ya ya moko ya fai na bandi ko benga pour mutso kufi numéro na yeba ndeko ne basa ila kango très bien famille ne sa ila kango pour informer pe ba pas informer oui ya ona zoki maman likanisi ngabi non na benga ya fai yemo neta ona zuna benga ya fai et sonné ndao yambati na kanisi mbanga moko maxi na bina benga maxi na ngana benga nga bato bele ba Josine Nathalie benga bitena benga bato bazali na mboka moko nena o benga maxi bondo ya na bengi maxi ndena yoka maxi agangi et c'était na boki téléphone na mesa bamo bato batala ni balobi ah omoni ayebaki te ne if pakati sa tunanga nini nde na mitso na moko na bandi ko expliquer Yves que non ya jani atiki biso na ko kota na ba groupe à WhatsApp na biso e ba théâtre nde na moni famille théâtrale du Congo na ko mona photo ya jani o alati t-shirt ya bleu pa na moni ngonde na ko ndima pokuna ba ko publier pambati donc na moni ngonde na ko lila makasi ça veut dire le roi kake na matoi kaki na matoi koyoka sango ya koyoka sango basanga bongo toyoka kiango na bandeko na biso mingo bakufaki mais marque oyo ya jani te oyo eza marque mosusu il fallait pas toyoka lango na modèle oyo na modèle toyokeli ya pasi ya choc ya négligence po moni mutu mususu akobela soki banticorps neza makasi akorésister yango mona moto mususu boye bakene na hôpital boye babi oh mais malaria azana malaria makasi akoki pa kwa na nzela ça l'évanouit ozomona po nini azana banticorps makasi aza mutu mo pa azana makila makasi nde akotambola bato bazomona ye tant encore na hôpital boye oh mais tension est élevée est très élevée ozo comprendre dans ça ko bato ko ba ya faille donc ya faille azalaki pe na santé makasi mobile opa koya c'est vraiment difficile pour cha mutu na mabele. Très bien. Surtout la crise. Surtout la crise. Il y a faille. Na yebite. Crise o ya salaki. Et le konini o ya yokaki. Et le konini o ba yebisaki ye o ya asala crise. Donc et le place mettre troubler ma casse. O na vandi pena bo na biso na lalité. Na vandi ti 4h du matin. Ya jena kofi. Et le konini bomi. Il est sali que non, ya jani abela. Ya jani akufa to mona bona tali bande ko na poto ndenge bazolela na yo qui passe. Voilà, qui passe. On va parler beaucoup de choses dans cette émission. Yo za la rano ouverte, yo za la rano véridique ko ko bombe loté, to so na makamuni so. Mais avant na lobaga on a émission na début émission que on a muto ibi penza ya jani. D'abord, pour qu'on ait jani ndenge ni temps d'abord na théâtre et puis au tourner belé babo moment ni tourner vraiment où est marqué tout ce que pour ko tabiso pe na makambo belé o ezolo ba malelo na toile. Ah merci beaucoup. So na bi na ebi ya jani makasi wana nde na kosi. Donc na ebi ya jani na ebi makasi te. Mais na ebi défaut na ye na théâtre na ebi défaut na ye ba comportement na ye façon d'être na ye ko vivre na ye ndenge linga ko vivre ndenge linga azalela wana ebi parce que vivons ensemble. Vivons ensemble na bien ensemble pour na nini parce que azalaki mobali oyo azaka mobali ya camarade na ngai. O le to bengi mao. Relation na ebate kwa boni. Oh. Tuzaki baninga tuza baninga ti lelo yo. Malgré tout ata mutamda na kwa na yeme tuza baninga ozomona. Lelo yo soki na kangama mingi makasi vraiment na jani po azalaki mobali ya camarade na biso ozomona. Au de temps en temps to ki nanda kuna bango tozokuta mobali ya camarade na biso. Donc yango boni esa la ngai pas si makasi mais moi comprendre ngo ezate ya jani na kuta na banzonding à part banzonding nanu wana kutunga kutuna na banosa pena banzonding te wana sauf modo sala pena nzonding donc c'est que pena donc vraiment wa pena makam mais na zo ki grâce ya uzana bango na chic show le yenge uzana bandeko na ba collègue na mususu wa mami jokisa ba maogi vule ba mama pela moto bazali tellement belé pour nga vraiment groupe o vraiment on a banoko tambo na bango mingi kozana bango mingi ezali ko ba chic show le yenge
yango ni bato ebele banokatisa na utaka kuna po base na ngai ezalaki mingi voilà lokola ya répétition na bango ezalaki na Kasavubu nga moko mona Kasavubu donc na banoko passe mingi bajournée na ngai na bato Chic Show Loyenge ozomona ke na bato oyo place tozalaki na njili po nga groupe na ngai ezalaki na njili mais nayaki mona njili te mais nayaki mona Kasavubu nakende njili mais omona répétition Kasavubu chaque jour na Tchétchéri fo nazala wana donc répétition bana 8h nga na ye déjà on est na répétition na bango on est na tourner na bango donc tozalaki vraiment na relation makasi ba série wana mona me masanga omona ba yasa mimo kili c'est pas parce que bouteille moko ya Jani petit nanga mais là dans mon route entendant répéter la wana Jana za chef a diriger groupe nani o groupe na bango oyo a Chic Show Loyenge omona ba parce que moko a to vendavement ba ya wana bazalaki na boli bazana bolingo na ko cha Jani po mtakei azalaki na bolingo vraiment na bato muda théâtre or bageno ya Jani en tout cas Jani manka respect ya Jani salanga ba oui azaya ya ko sapima me bon boye azongisi yo na nzela net nga par exemple abana nga abano sanga ilo mo pesi nga net wanga no boye moni ba masolo no wana surtout zanga na yo ba no ba pusa na pembe na ngati na masolo a passer na yo ya passer na mo ba pet na ba pusa na pembe na ngati ona no na ko timbula bango yo na ba ko timbu na ko timbula bango ba ngeno ko boka masulu wa soki nazana ye omona nazotia ina esika kiboya ya omona moyena sa ba bêtise na nga wana devant ye exactement soki na longo na nga nakesa ba makambo na nga et vous avez tant bébana théâtre là ah oui te ko bebana sona bi ko bebana sa ya ko bebana oui erreur mo bona sala ga na le passé a sepela na ngote en tout cas silkela nga makasa bana siko lobisanga te eta on a lobi ngo même batata ba bigete azela mo mabasa la ga Jani o Jana silkela nga makasa ba mo ba ba proche nanga quoi poto ba to mo ba ko tanga ba proche o so tangi proche boy proche bi à quoi tu as ma caméra ndengeni yango pour éviter tout ça de bon comprendre devant la salle d'Italie demain voilà la même de quoi donc a fini nga quoi moi pas autant appel Dali Kambale était pour personne mais pas zate ouais pas Dali habité 7e en tout cas Tchatché pembe no lisusuti a fini lio et tu as ça le moins ça bon là comprendre ngoti après ba moi na ko senge ba bolimbisi ay ko zongisa na place mais tant azongisa na place azongisa pena susu ndenge na zaka liboso te kene ezala pena boya Jani pena bope alongo na ndako boye aye pa ko ay otala nga pesi na ngaza ya atata kene de pa madame do pa mao chokoka chokoka makasi bopwani te nazo sipengi ba le passer na nga na zaki nango ya ba no linga ngote lokola na bandaki koyoka e penza te de pesa ikandale afidanga changa musika na donc voilà bon voilà le ça ça du kangai c'est ça pour akepa madame pas akepa maman wana bana babisa akene pa maman wana ça va moko abenga avec moi c'était boy c'était maza nazana awa ozomona donc to komaki penza famille ya mona lo baka pourquoi ki moté maman be kota et même so brusquement boy parce que à l'époque tout ça kana ba bolingo makasi ozomona mobala muninga akoya kotala yo ozandika mabete. Très bien. Mais si comme banga mbala muninga o tala oboye muninga zo banga mbala na o tala po bikeno o bimana ye o koma na ye so o koma na ye te o pesa e passe ya mutu. Très bien. Ozomona maintenant je m'excuse na kala naova na ngana mobali ya ndeko na nga via très à l'aise ye bazana ite musaka na tournage nazana 7e ya bofana papa bozela ngai makanisi mabete na ova na mobali ya muninga na biso maogi vule makanisi mabete na ova na muninga yanga zena mobile na ye makanisi mabete mais siko te siko comme ko motalo bi ate comme ko tala siko po oyebi mutu wana obi c'était baga atana tikele mobile na ngati tongo yotana bana ete ozomo pani po oyebi mutu wana donc o mutu mususu oyebi mutu te mona bi on a yebi très dangereux na otijeli te sibati ti tongo etana arododo na ngai ozo comprendre arododo la ngai ozomona donc passe mingi ko perdre ya Jani to tourner na Jani ba blog ebele ba film ebele surtout ba film o na zangini ko jouer ba rôle ba lesbienne ba no za mingi na Jani na ki pe son âme qui Dadi Kambala ozomona to no za trop mingi na ba film wana o mona manga no ba o mona ka viemo azokotso na ambiance na ye azokotso na ba sentiment na ye ozokota donc souvenir ba souvenir les belé voilà donc on m'a pas sali moi boye ou bien aux angels au moins boye tout ça bona boye abi mon ta ba briefé bise sili
avec comment ça ne te cote ce logo autrement il oyo azana besoin les kinasa nini à évoluer à avancer à mata parce que muta koka azate autrement pourquoi pas penser à scénariste pour me taper ça un scénario autant on peut si idée muto a peut si idée na muto oyo ya corriger scène autrement batia ba pona ni soto koka banga batia bango te donc le gars to koka te yango batia ka batu wana pona nini à réaliser scène avec rare mais ça matin et le comment dirais-je et malama encore le gars les mamo improvisation à improviser mon elo à improviser nini moi du Togo réaliser scène ayo ki on a a ezabi mais le bilan on a boy ababong c'est lui bana yo na bana mo na pas président so mundweri au moins ceux qui président la DSO bien apesa mbote belé bisikazali so va jouer moi ça va comédie na au moins na bisaye l'a dit avant au banda comédie banda liboso na histoire quand il ça histoire peut ça message et après au côté sa comédie non so banda comédie au casser message aux hommes directement dans son yokané dans balamo dans son col ça ma musa na bien dans muto ça la comédie so banda comédie arboma histoire le fa banda liboso na histoire après quand la comédie OK place wana nenga na comprendre ça voilà donc voilà merci beaucoup Jackie de Colonne Mamote Belé pourquoi pas grâce Basaoula Mamote Belé Sikoza Gilix le maire Mamote Belé to continue la deuxième partie émission na biso on les a dit vraiment moi anecdote muké pour toute la relation ni vraiment c'était baga bazaki nango na de faire la biso Jennifer et Piasona encore une fois voilà tout cela lelo peut-être artiste na biso comme Belé zoloba makati ya Yoanae Babivia qui est la poto mais c'est pas la poto par rapport à ça a dit mauvais choix il y a moi si mais dans le lobby comme il y a Mao mais ba bisma comme Belé tout le monde commenter zoloba pourquoi tika Mao pourquoi ben ça la bruit na poto la bruit na nyokoli veja ici ameme na Belé des artistes ba nous zoloba Mao ko lobani au moins ni bino mibali bozaka na ba erreur makasi bino mibali yango ni mibali mususu nzambe atika kaye akufa pauvre tezana nazo tokene maleme mibali mususu mona nzambe aotala boyo abi oso na pamboli ye arobosa na muto bandaki na tanga pasi omoni mutu oyo bokapo bandaki na tanga pasi oyebike muto poto mona ngoto mona ba histoire belé mama mebele omona mona moso atangisaka mona mobali mais mobali azaka mukolo na ye mais lokola bango bazaki na moyen atangisi mobali mobali tanga sisi ba classe azu musala bien ale bambanda bamonani ba métis bamonani ba milêtre bamonani ba sabie bamonani na minute on est yo okomi mabe ozomona défaut na bino ba erreur na bino mibali okomi se niveau na ta komona ko ta niveau na ye obosani bola monoso o mosa salaki ta moni mwasi neto babalobaki ba parents baza banzamba ase ne balobaki basi bazaka bandoki pourquoi bandoki kindoki na biso za kopumbwa te o sala mutu mabe nzamba kozong solo bola muté nzamba kozong solo bola muté tant mutu a ofana opese ba choc obike mawazi ba choc ebeli ah bon nalo ba mabete pona ya fai mais mawazi ba choc ebeli to zawa to ba tola na réseaux sociaux to tala ba émission ndenge na ndenge oya jani ba no fana na mos na oya poto ndenge bazo finga nani maona télévision Mao ndoki Mao boy na boy mais Mao a gardé silence na ye po azaki papa bana na ye azaki mobali oyo bafana nenda ko mo azaki mobali oyo mokili mobebaki papa bana na ye mobali oyo ye oyo abalaka azaki na ndako mais lelo yo ba injure ba insulte que sona mawandi maki yango te na yebi mobali na ngai j'espère que bono kama loba Mao ya zalaka ki non na yebi ya fai oyo ya faite comment tu dois soigner ma pour être dans le bibo et monsieur mon na sala kutu boy kutu na gafela ka ya jani abenga nga utasindike la nga ya jani habite loko nyongo zo lobise bongo abenga nga to mogela nga na sala biso na yo wi ya jana benga nga to mogela nga abila nga petit na ngai yo zo na Mao e boy na benga binani Mao te vient na yebi yo oli ko sala ba sentiment mingi na lobela ka na lobaka na téléphone nga be ngo sala ba sentiment nga bozo bosa na Mao makasi boy Mao ndo zo bela mabeno so tu wana e sala nga passe oh ça comme ça on bien ensuite ngam na ben on peut suster oh na le baka de bon ngam na ben on peut suster mona appelle ngata na to ben ka hote na pop o soli ma be yo ka to soli bien a kut na kin auto yini yo na bisa ye bongo ngam na kin wa kut to yini yo ma mo sale za la raté o bo sale mola mono surtout
na vie faut que la reconnaissant na vie so que ingrat ou ingrat ye bakango nzamba kozong selo kaka oyo yo zanango oui to lo bageno ndeko na biso na poto kuna abomisi ya Jani ndeko na biso kuna nyokoli babile pourquoi nyokoli wazaka nzambe kaka zozong saka batamu supa mabe moko boyaki nzamba zozong to lo bito souhaiter ki te nzambe ke akufa te to souhaiter ki ango te to linga be ya Jani akufa te susi na biso zala ki no ya Jani bango bakabwana bango ya Jani zo ngata na 600 awa ozomo na pasi bisengo matembe na zo fufu to lunga itoli parce que au sali 16 ans na pote na 16 ans moi ça on soit disant linga ki makasi atiko ko pesa ta mukanda te ko kata na boye ndenge papier za boye ta mukanda mo ko kata na boye ba pesa yo te do yo mto koma kino mona misala esclave ko sokola nini awa na kisasa mawati ya ko sokola so bilamba te atiko ko sali so ko lambisa ote ko miso ba saki te mawazo ke pena mobali na ye apesa ki o valeur na respect nezo apesa mobali ye mo zo mona ke mao to le sili ba moko papa ye ko zo ba kei respect oyo ba ba no pesa e metala sikoyo o continue ça ma belle te ko découvrir ba vérité mususu moi si oyo zakine na ndako na ki passe azokota mibali en plus bato kaka o ba no le auto mo na YouTube azolela ngana bengi ba to soye na bango na so na liti 4 heures na soye na bango ba bi 7e to kunda ya Jani bongo to lo ba vérité ba ngabi te c'est le moment lo ba vérité à 7e nyonso ya lobeza nyonso ya lobeza Babia Jani tikala ekutu na aromo za wa vigile na kati ya ba na ebisiyo na ebisiyo balobi ya Jani 7e bagarre na biso ya Jani to beta lisolo ko beta na ebite so ya Jani bakotsa ke sika moko bona ndenge na ebeli fai ya Jani soko alobi atomboka loba kotala mwana mobali ya bongo pe est-ce que mwana mobali ya bongo ko tombese mutu na ye ya Jani kotala mobali ya bongo vuma bako tombese mutu na yo ke mutu no pe na ya Jani la na mabele soko linga ino ta kozongela maote mais est-ce que bino ko bele pe changer na yo ta vie est-ce que ba comédie pe bosse bossela ta eloko mo boté pour na bozong sa Jani na conscience que Jani ma bossela osoye kin peut-être mais ya Jani ba noko wanga na ye tant to mona kili kamba bwaka kibilamba na elibanda vidéo ya Jani ye moka lega lisusu a démentir ngo lisusu alega osine émission démentir ozomo bat bana souci na yo ozo comprendre bat bana souci na yo na ko sa ote nazo biso awat ya Jani azaka na ranking te na basi ya kisasa ya théâtre azaki na ranking te na mibala kisasa théâtre donc azalaka na biso bien tengo to senga na gouvernement ezo la biso ya Jani solution et nous avons la solution pour na Jani mobile ka moko le mo bolobaki a obiki tambo sona mawo bake obi ya Jani o ya Jani tie est-ce que par hasard peut ba ya Jani spirituellement pe contaki spirituellement moi ni mobali o aza utiliser o reba ke mobali o aza utiliser mobali aza utiliser te o reba ke mobali aza utiliser ba mamna ye moko azonga ki mobali mais tant que mobali azo lo balika moi rêver o ko moni ke ba mani esprit na ye so tel ba émission ya Jani mona ka zo lo ba moko a rêver moi bi nzambe ka ozo mo bele zo ki mame bele donc so le lobi après le bi nzambe ka na tali ba émission ya Jani ni so la muki na bisa na 4 na tali ba émission na ni so kala mais tout monde na nga beti masola liwa abi le personne na kufi Maxime dazo silika na vidéo la brine kuna boy je ba péter la brine bande kona yo moi si ya Jani soit disant moi si ya Jani aza moi si mabe yo ko bengana jamais bande ko ba collègue mobile na parce que yo pose collègue na bango oko bengana ba collègue no te na kati anda ko ba libanda ba no lela Jani libanda mais na vidéo sali sambla botika ngana lela mobile na ngai na lela fai mais boy ba kati live boy obengani batu ba bima et ça la raté abengani ba comédie libanda oui na solo na bango na so oza vrai très bien yo ko saté bango na butu wana so na bango babi set babengani biso tozongi nenza boye lobi ndeto eba nende ko sala poto bengana ba comédie musu ba avion baroya bazoya na mboka obiso zali presse matanga ya Jani ezali yango to linga to kotsaka demande kana gouvernement esunga biso pona kora ya Jani ekita Congo ngabe to sala nka bongo parce que choix exact to sala nka bongo mais ndo lobi ka ke osudiki ya Jani asiki là par rapport aux zong seki mao ba biso ba commentaire que c'est bosolo na Jani te tikelo to ba forcé éviter asa nini ke bosolo na 7e na bosolo na Jani asuka te ya biso ko to ba confidence mo te pona ye
abisa neti nini ya pa makambo ne o ndulika na pote par rapport à moi sina non ngaza ke ntime ya janite au bimsilanga ba au tikelanga ba voice ndenge ni boite muda za so na muda msa tikele mutu ma voice oyo ba teke okufa to tinda na ba voice no yo to tindelanga voice o pesinga adresse ya bisiko za no na yet eza voice na souhaiter liwate kutu voice oyo kutu yoka na tinda yango 7e meta lelo na 7e ko yana ozonga na ebo na bono de Jésus Christ et ça les mabongo amen ozomona donc elingo lo baka teke no soki mutu akofelo ngane na bomba ba voice ya bato bakufaka des tolobi bo motier ben nous avons mis dans les commentaires bato ba commenter ya Suzy winga na ba voice ya Suzy ya Suzy parce que azalaki moninga oyo ngana na ba voice na ye mais ya jani na ba voice na te wa fo benga leader à Miss parce que leader à Miss alobi nanga ana makabebele ya jana ti ba nde ba no so ba voice parce que vient na ye the one is called leader à Miss nde mutu na ba voice ozo leader à Miss leader à Miss nde mutu na ba voice ye nde sko fa sola na ye bien ye nde mutu ko sabiso ke na ba voice wana ya fa ya banoro bana ye nini ngape na tukana sa bino bande ko nga vraiment batikeli nga voice te batikeli nga voice te na voice ya mutu te nazaka na appel oyo na salaki oyo ayambi ngai te donc yango wana donc voilà nga na kosa voilà merci pour l'éclairage aussi ndo to bato c'est que les gens disent tout ça ya jani akataki AVC bo baki yango pe nga na kamwe na surtout quand balobi ka lobi ke non ya jani o akataki AVC yango na so mena so mituna akanisaki nini apensaki nini ngo esaliki ya jani azwa AVC donc c'est que mutu basaki nenda kumoko abanoko chaine sika na ete a gérer ki mobali bien te so mona ki rono ko gérer mobali te mona mbala batu moi liboso famille elombe cc auto luambo na biso franco o kwese so franco bona se franco akwei so moni ki ngoko kano ya jani te o pesi biso jani na biso mawale makini ya jani na yete ya jani na ta fingiye mawati ko le majani te est-ce que bien la bruit dans na Kinshasa ta oui ta ba te ko bon makamno lo ba na so nga ki brancher na kata ya chicholo yenge na yebi pi peta mao na yebi kaneza ba makamanga ka to lingana na biso tale bu moi c'est mobile mibali pe ne bazalaka makambo pe lengi terre mo bolimisa mibali bino mibali boye bakati botali bobi mais petit a momi na nga wa vrai alors obaki lisusu boye bino baite ba petit bino babite ba petit musu wa obaki boye aki asale lui a multiplier ba makambo obosa de nyonso okomotala kaka ye akomo gumba yoko akoma basi to badute ba abiki ya kolia bosibo timbela alambela ngo bina kata fasha baki avant solo ngo kuna tango yo ko de sili makambo sili akolambela te po abiki oboya kolia o sa tumbelo oboya ko na foko bino ka mémoire bo comprendre ka lo ka muki bino ta musibo ka boka tseke non olia te kana mambelo ka ko amami ke lo ngo ka wana pour melango vouloir ou pas yo monika to sokola kinaye abia chéri na tsaka mwani moboka wata sali bonga sa sali mo prière nae yeba tango nini le blanc comme kuna boye aka benga boye Mireille non aujourd'hui na ozonga ndakuté o mo rêver OK imo bimba zambe batela ya ngai bisika et ça passe mais quand même c'est une leçon de vie vraiment na ce qui me passe la faille tala mais mobile wana kei tala mobile wana kei biso to yebi kati ya janite mais to no fa na camarade na so abeta lisola mobile na ye o sentiment était alingaki makasi mao alingaki ye yango na esenga na ndeko na nga mao yamba biso katolela ya janite elongo oto mona sika okingite yamba biso to lela na yo ya na biso longo c'est meki na biso longo o tikala ko lemba ete na mafinga na ye na mabene na badefone oti yo mama nolo bango bien obi seti na biso wana eza minimo mabe nzamba ko sala un jour ya jani ba nini abandolo ba ke abandolo belo mo ba nini ba poti na miso ko longwa ye voile wana ko longwa ya jani o comprendre que non
na tombaka esika mabe po lobby de solo yo voilà ngo siko elongo ya Jani na kati ya mort na biso ba chef so pe voice ya succès ka songo alobi ke abe soli na vie Jani abi vie Jani mo ba voice ai mukolo zonga ba bazana ba voice bango wana ba bazana ba voice te bango abi vie Jani mukolo zonga ka ndako ya ndako no wana ko waliwana yo abini tika maloba na ngai ezaki ni singanga vepa ezongi via bombela bato kazonga na ndako wana tinde bimbe na liwa vers ali crise ça veut dire crise wana nde muta ko secourir ete mobala sali crise nga landi mama na ina réseaux sociaux ni mama na ya fa ya lobi mama ya fa ya lobi na solo na mwana nga na 8h soki 9h soki na 11h soki na heure nini solo na mwana di kubo ya après quelques heures babenga ye mwana ye akufi même nga na kondima ngote même nga na koboya yango même nga na kondima tena solo na mwana nga bala mo mwana abelaki AVC mwana oma sube bimi balibi ono to saka na se futa makanasi elo mo to saka na se futa malikolo te e futa makana ngaka on ça analyse que liwa vie Jani za normalité eza normalité ya Jani elo koni na monaki ya bombo mota mso na la mo siko liboso na ye akogo sala ngote mais oui akogo supporter ngote ale asubi ake ale mbali bala timbango ake loko bazana maka voisin ake mbango ale moi si pe on dit osana bandoka mibali te ko sala ya batu bongo kokota ya batu bongo na sa mabele 16 ans o bandeko ne balobi ke non ndeko na sa ke poto boye ake ko luka 16 ans azana bana mikolo oya tiki bana ne ba grand garçon na ye ya Jani kolo ba chéri atiki ba chéri nyonso ati aponi yo au frère souffrir ya Jani mobala mbinga bongo nini ngo sanga ya Jani ongolo ba nini vrai melo ana buruma na pindi tonzo ya pindi so bano luka nini pa mibali mususu olinga ko kofre no ka ya Jani ka bamona ka no kofre ya Jani o kofre no ka yeme ozana mibali na yo kitoko ta et to confirmer te babi ke so bengani ya Jani akoti mobali so bengani ya Jani akoti so mais bazana poto bazo confirmer bato o bazana poto bazo ko reconfirmer biso balobi kutu ngapi natali na Facebook na moni pe mobile nga bazana barbe boye ati na Costa Pembe ba publier ye na moni mobile nga o bazo vivre ne papa mwana wana mwana suka o mwana na suka est-ce que c'est normal ya Jani oh c'est obi ki tala boye bi Jani te Jani mosa saka na Jani mutazo bala bazana maona kumoko me Jani ke bala mais c'est ça qu'on laisse à Sylvie notre copine aussi parce que Jani a bala qui est oui et c'est la vraie histoire au talara otiki moi c'est ndako mais moi c'est pas bengi yo no moi c'est que non c'est ça tournage tika mama motema mitema kwa biso wa motema mawa ici mawa ya tournage mais faut bien internet mais toujours moi ça na motema mais toujours na sana okaka malgré tout ma bena yo na sana yo kaka te ba mingi te wa bela ba mingi te basa bongo lokola bango te basa mingi te boka ko netinga na ko sana na motema bongo te oh osala nga mama ndengwa na ko tiko na tourner page na osala motema lokola maote pona ko supporter ngote ngaka ngai tala wa tala ka monda tie ma opet succès ba be bazoya tala niveau succès c'est regrettable hein so na mam c'est la mobile na ye par exemple c'est le mobile na ye donc c'est le mobile na ye au sali chemin na yo mais c'est baga est-ce ya Jani bazali na posa songa kimia ndo ka sonité et da Sony hein ouais na ndi maonde nga lobi nde ba ndeko sona ya Jani za Sony ya kotala boye 16 ans ba mona suna zongi na maboka mao baleki susu na zongi suna maboka mao lisusu soko mo boko langa mao mo sheringa lisusu bolimbisa ngai abobo tango na ska mamdo no boko la bo sotolo bani Cela, faut féliciter famille. Famille, ils ont fait mais tolo bani. Famille, ils ont fait na moi, ils ont fait na yo mobali. Et si ka moko ba ozo opena Angelu mobile na bango mobile mwa na biso ba pesi bino ndako. Ah bon? Ah te faut féliciter famille bongo. Faut féliciter famille bongo. Ah biso to no ke na famille on te bi famille wana. Ya mimi qui voulait
mes sincères condoléances. C'est la famille ya Mao bazwa ki penda Gianni penza. Ah oui. Bali na bango penza. Oh bazwa ki te même azaki mobali eleki na bango. Mobali ya mwana na bango. Parce que il vivait avec lui. Bazalaki ne ndaku moko. Et a été que non, ya Gianni so ke tournage ti ma ramener sili azongi na ndaku na ye. Mao sa ke tournage si azongi na ndaku na ye. Bazola la bango bale mbeto moko mutu balamu na tongo musa osala ya te bavandi. Moi si na ye. Mais le rôle de la mokito zanga ka kimia beaucoup te loko mo malamu photo bebisa. Allez, a to yoko panza. Oh ne so za mate ya mibali. Faut bazwa solution. Ete ya bango. Mibali oza o mono vana mwasi na yo. Olinga te mo so kaza mwindu te na changer na olinga mundele wana. Mundele na bimakanisi na ye. Obi projet na ye. Akomiso mwa musala, akomiso boye. Obi projet mundele te. Mundele makamne muso wa fa wana motema na ye. Oya sa. Yo yebiti. Yebika te na so mo mundele danza kano. Moment ça ti miniji atika kano. Boli misaka ba ndoranga ba metisa ba milata. Na bila bino te mezaka conseil kaka. Très bien. Ezapeka ndemo ga mona peka mobile muso amona mo sa pemba. Na pembe na liango trop. Na lukana na choco frappa moko wana tout ça bona. Lelo lula pembe ono tike comme choco. Te biso ba camarade neto yeba sala mabe. Asala mabe. Omona ka témoin mo sana tikala ka. Na ko bilela alelaka. So te la ta jouer. So te lié. Donc trop de choc hein. Donc azoba choc na vite ba choc o azwa ezalaka ya mobile na ye. Ya papa ba na ye. Poso muto azoba choc, au moins muto azoba choc. Choc evanda trop ya papa ba na ye ndo yango ndevanda ikati. So na ebite azolela ndenge nini azolela ndenge nini. Mais est-ce que tu es artiste au singa nini ko ya Gianni ya to makundi kuna po ba. Bongo zokine mikandati. Bongo zokine mikandati bongo siko. To senga na president Mso Fachi Chilombo. Fachi Beton papa na biso. Gianni mwana wa mboka. Tole la corne ya kisasa. Mama Denise Nyakero. Ko ya Gianni ya fai ya kisasa. Bande kona biso obazana poto. Bo pesa bango privilège oba ya kisasa ba ko le ndeko na bango. Bien na bango za la facile ba séjour na bango eza la facile bo sunga bango. Poto ya na Korea poto le ndeko na biso na kimia nyos. Kuna logola récite zaki na ngote to pesa yata icône na biso to pesa récite na suka awa de la envie ba ko sa pe message ya boye ko ba aider libo di ke ye pas zaki teti aba no bomba ne ba ki pe teti ya ne pe sans foutiste ozomo ata zoka passe mais ako sans fouter na ye ayo lega nango eti video mo to mona mo benga ka tengo kizu sa video na bana melonyo kanga mo ne pe video yango. Et ce qu'il est internet, il y a Gianni na bana ye bas kana be mais oui Nathalie on Nathalie azaki stressé on ataki la nani paraît de la pembe asa kana bana mais azape na 7 na été de balinga ka juste ça la vidéo pour ba mona non ya Gianni azabie mais ko tala ba tanke nous les artistes ngati mta théâtre Nathalie vidéo na azalaki na ibonga na été ne ba lo ba na photo a souffrir. Ya souffrir ya Gianni alala ka libanda ya Gianni ba bimise bwa kela libanda na amsala na couloir bande ko na biso bazana poto ba bete so biso ba bete nga liso na téléphone Gianni Fai ba bi 7e moi ko ba no so zate abi yo ebina so nga bitane to finga na Fai abi na bise ko no abi mitana lelo balobi nanga te okota makambo na bango te tika ye bona botala suite nango yongo et même si ya Gianni na sama beli et même si ya Gianni la mort et mo so ba bili ka motika eloko leki tika ezate tika eloko leki tika ezate o moni ka boy simba na mo so na te ba forcer o te so alese ko mbi alese ko mbi alese ko mbi ka o di nzambe mbi ko ba lese nga na ko sanza ngo te nzambe bundela ngai. Vous avez l'habitude de recevoir ma huile de levre. Vous avez la déclaration dans la bino. Vous avez une déclaration. Vous avez une déclaration. Vous avez une déclaration. Moi, je suis un nourrier. Moi, je suis un silitaï. Je suis un
mabe po ya ekozala vraiment passe abana protéger voilà abana protéger otie musika na yo nyonso ozomona ngo boye kaka voilà merci beaucoup pour ce beau moment passé avec toi 7e bagarre merci vraiment pour le temps oyo za toujours wana na invitation à biso vraiment Mozindo ezanda kunayo surtout Congo Liziba sur Yambarao tout le barato au c'est que les gens disent tout bas nous sommes arrivés vraiment à la fin même si la période a pas sur mon niveau bolinga ngate bolinga ngate sur abloro wanati dans un matanga mona loba yatembe bolinga ngate c'est abloro wanati bitile abloro wanati bolinga ngate voilà tout bolinga ngate botinda bato bafinga ngate c'est bolinga ngate dans la ligue pour matanga pour bengi ngai na ligue si tu es battu il pas fini à partir de question à partir de question à partir de question à partir de motuna tu pombe tout na motuna na journaliste tant yo tout le motuna vous doit aussi répondre tant yo tout le motuna na répondre kasi zanda kuna to permettre de ko na te bébé que boza famille c'est la famille bien dans la mécata na raté tous ensemble merci vraiment na biki message à faire na yo il y a émission et 2-3 personnes bataille oui en tout cas beaucoup comprendre ngai trop de choc ngongo za moi bosika muke kolela trop butu na bandeko à partir à kisasa donc passe mingi moi ko makasi zate na loba mais là sur basala qui moi ni opération na moi ni moi sala ngata na kwa escalier donc il est dérangé mais ça va nous avons comprendre donc voilà madame lo barata eta na obo madame lo barapo on sait jamais on va mettre les gars une émission moi lo bona bomena ku fati côté pour faire ça il zanan donc voilà c'est ça qu'on laisse ta famille a failli ya Jani courage maman courage ba ndeko na biso ba yaya aleki baza kuna bana ya failli nyonso en tout cas mawana nzambe za likona bino kimie za labo za kande boza kabina mama mao ebike nzamba ko cha loboko nzamba ko sunga nyonso goleka malamu donc voilà mais c'est ça qu'on dit là aussi na famille théâtrale Mobimba de tout faire de Gonabiso Yaya camarade ami chéri Nabiso Koufi donc tous les lara ya faille tout kundaega avec amour quand ndenge zalara tous les laé ya faille avec na rankina mutute avec na mabena mutute malgré mais c'est notre chéri on a mobile Nabiso tous les la mobile Nabiso tous sengaka corps na ya tous nos mobile Nabiso na aéroport tous ana ndeko na biso mao to soutenir ye po ezala malamu mingi bambote belé na vie na nga ya na nga kati opesa nga ba conseil mingi jigal kivula na peso bambote belé biso zali vraiment non mon yaya andrea ya Londres na pesi mbote pe na poliki fasima les champions na Londres na pesi mbote na Marlène Moulangala à Londres pe ka lisusu na pesa mbote belé na France na kiti wana moni ma copine chérie Maria Kola ma Yvette na peso bambote belé na zongi soka na Londres le ya soki na peso bambote belé bambote na ba fanatique nyos na batiso balinganga na bosa te ma petite sœur chérie Rose Kuna wana vraiment l'équipement c'était bagarre kati na peso bambote belé na famille Bota Mobimba votre mémé allez là bino à dégâts bambote belé pe ba sincère condoléances na belle vie Candy na peso bambote belé biso zali donc Nzambe pambola artiste comédien nyonso très bien donc ba fanatique nyonso na moment où ils ont moment à critiquer te ko ba mabete na moment te ana bango suba leki na télévision to leki te bon vous allez informer te très bien tozo le capoto transmettre nos messages to bete li solo artiste so akufa Michael Jackson tant akufaka malgré tout ils a faux azana ye mais tant akufaka ba Jessie ba nani baka ba bande connaît ba artiste ba le kaka ba lobaka ba bolamu na mabe na ye bango na mabebe le ba lobaka ya Michael Jackson ozomona donc il faut qu'on le kaka to leki bino mo mona ba commenter bo ndiko finga biso lisusu bo finga te ngato finga bino ba nonga ilo te mais toujours les kaka ko na ko transmettre message ndenge nini makambo matanga e ko kendeli donc voilà c'est un peu ça voilà soki o alingo ko kene pa ba famille ya Jani bazana mbudi kuna famille ya Jani ya mao tuza numéro mao to bengi on va proposer ba tiango ta major pour nous faciliter problème là te major azaki voilà major on a major pour major tout bien au business tout aux ala wana donc pour major ma BPT bien
ou bien pas Maman Zozo. Donc, là, c'est la contribution bandit déjà. Pas Maman Zozo. Neti lobby. Tolala Kiwana, pas Maman Zozo. Na ba Mami Jokisa. Na ba Zizi Mondeke. Tolala Kiwana. Très bien. Na ebiso na la ekoto. Na ebiso na bengi mwana ilanga ilamba ti siko. Na ndenge na leki kabo. Vraiment. Na ebiso na lo bakanga vérité monde. Et ça livre vraiment plaisir. Na la Kiwana. Tolala Kiwana bandeko. Très bien. Donc, pas Maman Zozo. Pour Maman Zozo. Courage. Ils a place au bando répéter babanda ba répétition na bango ti ba jene ba kolisi ba makamu na bango pas Maman Zozo. Ah on a Éthiopie. Donc voilà. Ba yebi place wana. Donc so peut OK wana okuta no ba reno pe sala me wana. Donc voilà. Pour l'instant, chic show le ngé mutu za wana. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup septième bagage. Le numéro, oui, numéro de téléphone c'est ba contacter famille à Jani ou bien Mao. Nga zara la pesi numéro na nga la pesi kaka. Plus 243 89 39 72 708. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup septième bagage. C'était vraiment un réel plaisir. Merci. La Jonathan Dao derrière la caméra. Le 16 mars, c'est mon anniversaire. Cadeau, souhait au salon, vraiment plaisir à trop. Merci na Marie Zizolo, papa. Merci na maman Amélie Luzolo Ambo Télé. Merci. La bino tout bolinganga di bolingino appelle la bino trop. Ciao. Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.